Bandeko balandi Canal Kin Télé Vérité mbote mingi na bino mbote mingi penza bipai nyonso bozwami pona koze l'émission na bino bolingaka mingi lolaka la mwasi na kati ya lolaka ya mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali mikakatano ya mwasi me nazanga moko te nazana oyo bolandaki mbalebele mbaleleki kombo na ye nani kombo na ye Patrick Bokechu itefele me mingi na intime na ye babengaka ye kaka papa Pati ba mususu babengaka ye matembela sima ndako elongo na ye nde tokoloba makambo etali mikakatano ya mwasi papa Pati matembela sima ndako mbote mingi pe boye bolamu na kati ya Canal Kin Television. Mbote Maman Deo, vraiment na sepeli na invitation oyo pesingai pe opportunité au pesi pour de partager sujet à lelo. Merci papa. Matembela simanda ko na moni ba komi ebele ngana bano kanisa lele bazobenga yo matembela simanda ko matembela sima oza yo moko. Mais nazomona ke ba matembela simanda ko baza ebele bongo siko yo vraiment ozasuna ozaka matembela simanda ko ngana zali le vrai matembela simanda ko ndeyo bon moni soko tozui ndaxelogola ba joueur otala Cristiano Ronaldo omona Messi bana pe bampesa kombo wana ngai moko mona ngape Messi ngai moko mona nga Cristiano Ronaldo ya logola soko selelo kwa kitoko batu balandiza ngo mapete yepe kuna zape matembele ya simanda comme je crois que ezali kaka na même définition même entendement oyo nga na pesa yango. Merci to sepeli ko yamba yo na mukola lelo me matembela simanda ko papa Pati Bokechu kala mingi te maponomi na kati ya mboka na biso ozali candidat na ville ya Kinshasa précisément na Funa ba candidat baza ebele ndenge nini yo ko se distinguer pona ko augmenter chance na yo pona ozala élu. Merci maman journaliste omoni balobaka soko ke na wenzi fo tambola omoni bino ba mama soko ke wenze akosomba kake pai ya mutu ya liboso te akotambola po ete aluka ayeba wapo ezali ya malamu na wapo ezali ya mabe oya osomba le msusu Thomson na kopola alors de kuna na liboso kuna na suka mama moko ozoteka ngo penza oyo Thomson yuti na kati ya chambre froide il faut tambola pona koyeba candidat malamu il faut otuna yeba esika afandaka po na quartier na ye na circonscription na ye azandenge nini yo monika ka muntu uti commune Songolo aye pa na bino aye ko battre campagne mais kuna vanda ndenge nini na bato muta ba conflit yo ebité muta ko swana na bato yo ebité apesa ka bato mbote te ba matanga yekuta ya raté mais azoa ko solliciter bino na mokolo ya vote est-ce que mutu ya ndenge wana aza social tozolo ba papa social était pour bantu ba mibenga ka papa social na ndenge ya zo kabate social awa ezali na ndenge yo vandi na bato ngo muninga tina matembele ko kabeza mabe te ko kabeza mabe te ko kaba ezali malamu ko kabeza ezali malamu mais aza mutu oyo aza musika na bato aza pembeni na bato te ko kaba na ndenge ya générosité na ndenge ya ko salisa batu eza mabete mais yango ekoma te nini lokola moi balobaka na français babike ekoma lokola moi système na yo te po oya kozwa batu na l'air ya vote obanda koya koluka kosomba ba voix oya kosomba conscience ya batu na kokabelaka bango moi eloko moi nini te babenga yo papa social
avant makambo ya maponami yo ozalaka papa social utakala kokoma papa social lelo te yo komi papa social kana tanga maponami wana la papa social ya malamu te wana lingo somba conscience ya bato zala papa social na mikolo ezali désintéressé ezana tina maponami te ezana tina eloko te mais yo soko komi papa social eza lokola mikolo bamona ka ono papa moko aye abandi ko sala terrasse bio bandaka lo sala terrasse te oyo ko sala terrasse ga lelo et puis terrasse yango akosala ngo moi aka moi tronso moko muke ma elongo kuneye ekomi awe telemi nango ye wana kete wana ezali musala ya OVD député musala na ezali komema makambu ndukolo wana baterase ezo ma ezo kendete pona nini biloko etoni na kati pona nini entretien ezali te mais omoni ke musala député ya okende koloba yango wana akotelema ayebisi yango na assemblée epai na ngai kuna ngungi eleki me ngungi uti wapi me ngungi uti wapi salité ngungi uti wapi ma eza kotambola te parce que soki ma eza kokende nango bokomona bangungi wana banofel o babotaka bamake bangungi wana ekocircule ekokende sa problème bolobaka boyeso bozana libanda ndenge wana ndenge ngana zali kati kuna toyokaka lisusu maloba oyo bozolobela bapopulation te kopona mabe te mama omoni mutu akozala devant micro boya banda koloba miso bakoka te kakende kuna na kati ya parlement atelema kuna azwa discours okomona mutu wana na quartier sika bani makelele kasi okomi kuna komi baba il faut ça l'attention à repona ya solo mais oui oyo repona mutu moko boyoka nsike non mutu alobaka kuna akomi baba akoyoba liso eloko te akomi kobomba na sima o taza na groupe parlementaire na biso baone mutu azoloba te yo loba makanisi na yo ya solo voilà papa ozoloba pe po moi mingi eloko nini ya sika oyo yo ko proposer na bakinois oyo baloba nanu te surtout pona ba mama eloko nini oyo ko proposer na bakinois oyo elobama nanu te mama yo se elobama kalango mais façon ya kosala ende ekesani yo kokasi ke bamama nyonso balambaka pondu mais ya mama mosusu okolambi pondu il faut zonga lisuko ya surtout soki aza malewa okomi fana mpona nini kolamba ekesani koyeba kolamba omoni bamama vraiment nakoyebisa yo te motuna na yo ezali mpenza motuya motuna na yo ezali motuya bamama oyo aboti biso bamama wana okomona bakoti kelasi biso nyonso na bamama na bapapa toza biso nyonso bilenge tokoti kelasi tokoti kelasi tosilisi tozwi badiplome tozwi badiplome te toyekoluka misala kasi okomona bamama bazali tout le temps dérangé mama kokoma to place ya mosala boye ale chef moko abandi koluka ye na makambo alonzoka nde ntango mosusu mama wana aza na fiancé na ye donc mama mpo azwa to mosala boye il faut bazwa ye bakoma makambo na employeur ce qui n'est pas normal même ata na niveau université okotala te mwana mwasi azali mayele azali makoki na ye nyonso kasi professeur akomi kotungisa ye professeur akomi kotungisa ye mpe mwana akomi kobanga awa ke soki atiki aboyi baprofesseur nyonso akoyi bakozala influence na ndeko wana mpe bakoma kopesa bamona bapoint oyo elongo bani te bakosa ye to échec ça ce n'est pas normal mpe komona mwana mwasi ntango mosusu aza kobanga koloba parce que aza kolinga te ntango mosusu akozwa na baproblème na baprofesseur nyonso kasi nzoka nde na kobanga koloba wana professeur azali kosante te babengaka wana français harcèlement sexuel ezali punissable mais kasi okotala bamama aza kobanga azongi nsima e moyen basanctionne professeur wana te to mpe na nzela ya mosala harcèlement sexuel na kati ya esika service na esika mosala ezali interdit kasi azali kobanga mosala ezali te kolia pasi kolata pasi esika balingi baengage ya kosala nini
tango mosusu akokwea na piège wana nde abebisi mpe libala na ye okomona ndeko azalaki na mobali atoa akomi na baposibilité ake kobala mwasi mosusu kasi mama na batiki ye nde papa moko boye abebisi oyo ezali chance na ye voilà. Alors qu'il faut qu'on dénonce yango, il faut qu'on dénonce yango parce que c'est punissable. C'est-à-dire que le makambo nyoso mama miya mibeko ezali na kati ya mobeko likunzi. Ça existe dans la loi fondamentale. Ça existe. Mais ba mama ebele ba lobakate. Même maintenant mikili ya poto, même maintenant au mona même inceste na kati ya bandako. Hein? Papa za ko bimana mwana. Mais mwana lobate. Parce que nini azobanga ayokisa papa soni azobanga famille comme déshonoré et na moment na papa zo continuer ko sala ba bêtise na. Donc maman ezala makambe bilé oyo penza il faut que l'état alandela ngo l'état sengeli ko renforcer parce que toko ko sala bon cadre juridique mususu biso toko ko sala. Je crois que cadre juridique ezali assez fourni na o Italie makambo wana ya ba harcèlement sexuel makambo ko déranger ba mama cadre juridique ezali mais siko de application nango ndo mama ezali na ba droit na nyonso mama sengeli kozwa baswa o elongo bani mama sengeli kotanga lokola mola mobali mama sengeli lelo ba mama ya ba pilote kotala na mikili ya poto bazali ba même awa tozana bango oui awa pe tozali na yango ya on ezaka ko énumérer pour dire que mama azali na makoki nyonso mama azali na ba aptitude nyonso ya kosala oyo ndeko mobali akoki kosala yango mona ki pembe na mikili ya poto ke basi ba se soulever basi ba koma kosala ba grève pour ba réclamer ba droit na bango oyo ezalaki opprimé na bande kwa mibali kasi omoni ke teke bakoma lelo ko voter yuti musika po omona ke lelo ba mama bakoma ko voter donc ba mama bakoma ko pe basengeli ko telema tout ça na cadre d'émancipation hein oui ba fermicide c'est-à-dire que mobile na kati ndako ko nyoko la mwasi otika mbonga bonzete ata bo discuter allez oboko tika mbonga ya kolia mais ya kolia wapi yo beta kitolo olobite ngai na ko longolo na kati ya charge ozuye ozwaki po ya nyoko la e oyebite ke nyoso na soki mama ke ko funda yo tata c'est punissable parce que yo ozwaki ye osengeli ko pesa e biloko kolia tous les jours osengeli ko lakisa ye tous les jours osengeli ko protéger en tout et pour tout nde ba mama tango mususu ba yebaka te kende bo funda na la police bazo benga ngo violence faite à la femme kana la police na parquet te hein ata na parquet maman oui la police parce que police est d'abord esiga pemeni oyo ko protéger liboso te boki na parquet. Merci papa Matembela Simandako. Projet nini ozana yango pona kolobela ba mama oyo baza tango nyonso marginalisé une fois soki ba poni projet nini ozana pona ba projet nini ozana maman omoni projet omana ko kozana pona ba mama yo uti ko énumérer makambo ebele awa oui olobi boye d'accord projet ya ba mama projet nini yo kozana une fois ba poni yo pona ba mama kuna na ndako wana oui projet ya ba mama ezali se kosala keba na application ya mibeko o ezali ko protéger ba mama il faut veiller sur ça nakati ya circonscription na ngai c'est ce que j'ai dit na batu nyonso ba mama bino mozali batu ya valeur bakoki ko chosifier bino te mais kasi soki mama dénoncer yango te tokoyeba ndenge nini mama il faut dénoncer omoni député azali na projet oyo ya kosala te député azali kozwa information ya makambo azali kosala kaka na kati ya circonscription na ye
nde amemi kuna unde amemi kuna bomemaka te tolandaka bino kuna so bokomi kuna tomona bamakambo yango bosa yango tolobi ke il faut koyeba oyo ya basi botyaka yango ka babouton il faut non mama yo kamati mwasi yo fina bouton ya makambo ya bamama alors que bamama bango bazali kokumba mokumba pendant 9 mois kopesa biso batu bamama bazali oyo bazali kosala mosala monene na kati ya société kobokola bana éducation ya bana esimami na bamama yo mona bem na école otala tana ba école maternelle yo so mona papa moko bapesi ye kuna aza kotangisa na école maternelle la première maternelle akokata wana ezali mokumba ya bamama nature ya bamama yango wana oyo likabo nzambe apesa bango mama azali mutu ya koprotéger mama za mutu ya koprotéger mama yo okoya kosakana na mama biso totangala bamama bana basi ebele baza mayele okotala na kati ya classe mwana mwasi mutu abima premier de la classe boyo osakana ndeni moko nde bamama bango moko nde baza ko se laisser faire bango moko balembele baza lembele côté wana nga na bamama il faut ba dénoncer yo kasi ke mama na kati par exemple ya musala mutu moko employé chef na ye patron za ko harceler mais mama soka siliki mama za mutu ako seka pamba te mama soka za na caractère ta za na personnalité te nde ba moneli kasi ko mona même chef na soka moni ke mama na personnalité za mama caractère ako zonga sima ako réfléchir 2 fois pour mika ko lobaneli kampo ako réfléchir 2 fois mama zali moto oyo asengeli ko telema mama zali moto oyo asengeli ko mi batela po ete moto ya usakana ete. Merci papa. Est-ce que na funa kuna epa yo ozali bayibi pe numéro na yo ke matembela simandako numéro ne ezali boye soki mokolo ekoki bapona numéro boye bayibi pe yango mama omoni ndenge nga na za awa tango mususu batu bamoni nga ebele bayibi ngai ebele bayibi nga parce que na misala onga na sali na kati ya paroisse na ngai na kati ya circonscription na ngai ya par misala ya ngai pona ebisoki na zali fermé paroisse na ngai zali Saint Gabriel na Yolo. Ah bon. Misala ya ngai moko oyo profession nga na lesa libota na ngai na zali fermé. Zali fermé mais na misala oyo nga na sali na circonscription na nga lokola misala par exemple pour nazali encadrer monene na kati ya communauté famille chrétienne nazali berger ya communauté donc nazali encadrer ya ba mama ba couple na bana na bango et mosala wana na sala ngo pendant 19 ans ya ko encadrer kaka ba mama pote mabala ebeba te mabala ekende se malamu poko sosoko ezali pezanga kate ngata ke berger nazali wana pona kobongisa yango nasali musala munene nasali musala lokola moyangeli pendant 9 ans nasali musala lokola président ya bayangeli nyonso na kati église Saint Gabriel pendant 3 ans donc na yebi makambo wana mama donc koyeba nonga na yebani eza ya malamu ba mususu bayebani na ndenge ya mabe kasi ngai na yebani na ndenge ya malamu oui na ndenge mama na bisa ko pona ko pona député pona ko pona député d'abord il faut oyeba na quartier sika vandi azaka ndenge nini ko pona député te ka bwe mutu auti ne musika ba bina français le bon mentir vient toujours de loin monto a lokuta mama ko ya toujours na musika bokoyeba ete ayo ko sabino numéro na ngai mama bayebi yango matembele ya simandaku okoma pe matembele kuna 771 nazali na national 771 un numéro facile kaka 771 et nazali na provincial ya Kalamu 194 ya solo Bokechu Itefele Patrick bacha moteme pana yo bacha moteme pana ngapo na zama tembele ya simandaku namba sungi parmi 23000 candidats au bazana Congo yo pe kozala parmi bango nde okosala bango malamu mais maman mais awo ngana za koloba baza komona ngai baza na sengo ndenge bavandi wana bon awa bazo mona ngai baza na sengo te papa Bokechu ye wana oyo nyonso babengaka ngai matembele ya simandaku
ezala basango na biso ezala kire na biso na kire doyen abengaka matembele ya nsima ndako ya solo mais parce que ye moko kire azali témoin ya mosala onga na sali na kati ya paroisse oyebi te tant que président lokola président ya bayangeli nyonso ya paroisse ya église Saint Gabriel d'abord ngai nazali collaborateur direct ya kire doyen nazali collaborateur na ye direct oyo nazali kopesa ye basango ndenge nini église ezali kotambola po ete CVB lokola tolobaka toujours ezali lokola makonzi ba CVB ezali makonzi oyo esimbi ecclesia ba CVB soki ba CVB kwei ecclesia pe kwei po ete ba CVB ezali lokola ba église ya moke oyo ayebi toyebi bandeko nyonso na CVB na quartier na yo ndimaki musala wana po yebaki ke à la longue okozwa ba électeur ebele kuna te musala wana mama ezali na sali na biso ate na sali lokola berger ya na kati ya communauté et famille chrétienne 19 ans est-ce que 19 ans na yebaki te na roya osala mapona mia ezali ka musala ezali appel ezali bon mama oyebi soko ozali moto ya mayele moto azali mayele ayebaka okosatandre na makambo nyonso likambo boye kokoyela yo eloko boye kokoyela yo likambo na likambo eza na ntango na yango likambo na likambo eza na moma na yango awa na sisi bamanda na ngai nyonso lokola berger lokola moyangeli lokola président bayangeli yango nasengi na bandeko na ngai nyonso ya paroisse bakomema ngai bakovote ngai lokola responsable na bango lokola matembele ya nsima ndako lokola député o bango bakovote nga lokola député national na bandelisi numéro 771 mais limbisa ngai déjà ayokela biso po ete tokomi na momango mpenza bandeko bapona basala choix malamu pe na po biso pe kote toluka matembele ya nsima ndako ya solo vraiment boza na raison mama mosala azoba ezali te eza te ke eza lokola te ke ndeko moko na yo kaka bandako koloba ke mobini ya zoba bapesaka ese panga ya pamba po azanga eloko akolia nango te biso toboyo makambo wana motu na moto akolia na motoki na ye pe na provinciale nazali 194 donc bandeko wana bakovote ngai massivement bakovote ngai ebele parce que baza na confiance na ngai atako nayebisa bango atako bamoni bato batie bapano ya minene likolo ezobangisa bango te baza na confiance na ngai bango bayebisa ngai babia papa matembela nsima ndako papa boke chokola na makambo wana te eske pano evotaka te bato nde bavotaka pano ezali nango kaka mpona publicité ngai nayebisi bango nayoki bino nayebi te mokolo yango le 20 bokendo tia kombo na nga wana na kati ya kitunga papa boke chuli te fele papa mituna eza kaka nano bafoyer ebele eza na baproblème ya logement mabala ezokufa mpona yango olobi nini omona place ya kolala ezali te mwasi babalaki azongi epai ya baparent mobali mpe azongi epai ya baparent lobi oyo akoki kokanga motema te atengami mabala ekufi eske makambo wana mpe ya logement okende olobela biso yango kuna mama makambo ya logement nde makambo yango wana makambo ya koloba nde yango wana oleboke na kodiscuter makambo ya pamba makambo ezali wana mais ezaka logement te ozwi logement ozwi transport ozwi insécurité ozwi énergie ozwi assainissement mais mama makambo eza ya minene ya koloba d'abord so tokenda na logement yoka tozwi logement ok tozwi logement mama tala nanu ndenge bakolo ndako bazali kosala biso likambo bazali kodéranger mama na ndenge moke te donc moi dollar soki ebouge kaka boye ba ye kote oyo déjà ndako ese change alors que yo salaire na yo ebouge te salaire na yo ezali kolanda dollar te yo salaire na yo etelemi kaka
Alors, est-ce que l'État pense à côté la locataire tenesika wana akoki kotala likambo na yango te? Nde yango ke no loba kuna. Mais maman, ils aiment makambo il faut ko loba. Mais est-ce que yo moni te ke makambo wana lelo mabale komi mbilinga pona ni? Na tuni yo pamba. Mais soko yo ba bimisio na ndako. Nazo tuna nde affirmation. Oui. Mais yango. Mais avec raison il faut ko lobango parce que ils allaient déstabiliser ba foyer. Ils allaient déstabiliser ba couple. Oh ya zonge pa na bango, oh ya zonge pa na bango. Mais alors beaucoup na ba tentation. Satan comme ko tenter bino. Yango l'état nde yemo ki faut sala nde ba a s'occuper na social ya ba congolais na kotongaka bandaku. Oyebi mama pla masse. N'était sur biso awa na Kinshasa tozana pla masse. Pour ne pas dire est-ce que la République démocratique du Congo mobimba tozana pla masse. 2 345 410 km². Est-ce que tozana pla masse? Pla masse est le bout de banine. Plan masse et Nico Lobate, net na ville à Kinshasa a aussi tozana plan masse. Gouvernement ya ville à Kinshasa ba ebité na esika songolo tokosala ka musala songolo tokotonga ka eloko boy. Tokosala ka eloko boy. Donc on a kati ya plan masse wana basali pe réservation esika ba kotonga ba ndaku ba maison sociale pona bandeko bakofuta omoni oyo on elastika oyo lelo to ka obenga kala INSS lelo comme CNSS mais ça mouke c'est insignifiant mais c'est rien insignifiant. Donc l'état il faut ça la bandako tozana ba site ebele awa oyo l'état ko tonga bandako bandeko bavanda mutunyo sazana mbongo ya kosoma ndako te. Mais d'ailleurs ozomona ke boteki batu babanda kotonga bitonga tonga mais yango zo problème ya érosion ba problème oyo atongi na ndenga lingi o atongi na ndenga lingi bakangi banzela o atakangi koto terrasse ya mai banda ko ya bo telemi place mai ya terrasse ke nezali susute ezongi na banda ko batu et créer des inondations parce que plan masse ezalité. L'État soit dans la plan masse à publier en gros. Batu nous sommes dans la plan masse et si beaucoup de ce qu'on le problème à transport. Mais t'as le problème à transport. Problème à transport, tout ça quand on est là, mon repos n'a aucun dé. Tiens, Skaba boulevard one. Mais au hôtel à batu, na tongo ne bakena, na leba bima, na poko ne bazonga. Mais yo quand c'est que trouble ça na mboka. Yozo quand c'est temps mususu ezali likamumo ke yuti côté a changu batu bazo kima yango bazo ya côté ou bien batu bauti côté bazo kende changu on dirait éboulement moko salami on dirait tsunami moko salami et c'est tous les jours batu wana bazo vivre ndengwana alors ndo kande bakoko ba mama na biloko na mutu c'est comme na kati ya village donc non mutazana mboka différence ezate alors que à part pont wana batia wana bako kusala ba pont mususu pour ba créer banzela mususu ba désengorger ville hein aussi problème le rôle ya assainissement mais problème ya assainissement maman mais toujours les labissons soit bangungi mutu passe pour la malaria typhoïde mais tout le monde voit ça mais comment assainir la ville mais il faut quoi assainir il faut volonté politique et salement. Si vous avez volonté politique et alité, vous avez ndenge oyo, to bandaka kolela. Ba faiblesse nous soana, maman, il faut tout ça la cadre juridique mususu, ya makamuneti ya bassainissement. Il faut tout ça la cadre juridique mususu, total to corriger, là il faut corriger pour être mboka ekende na ndenge ya malamu. Soko zui makamuloko l'énergie na lobakia. Omoni makamuloko l'énergie. Tala lelo kurezo zalati. Banda kuboni ya bazana makura. Kurezate, mais mbokomona ba ko tikela bino facture. Nzoka nde biso tozana moyo ya seko. Mais tokoki ko sala ngo énergie renouvelable. Hein? Soki lelo capacité. Ya ba barrage ba inga ba zongo ezoko kate. Mais tozana
courant na biso ya nzamba pesi biso ya ofele total makambo ya déforestation mais ba maman baza ko kata banzete baza nyonso wana ezali makambo biso toza bazo benga biso poumon du monde c'est-à-dire maman ko kata nzete asali koni asali makala parce que courant ezalaka te ce courant ezalaki permanent maman azana kata capital akono simba koni akono simba makala ndenge maman yango wana tozoloba te yango tozoloba ke basala ba biso tozana moyo ya ofele mboka moko wana kati ya Afrique leki biso na makama moyi te mais otala ba mboka lokola ba Kenya mais ba Kenya lelo est comme lokola leader na makambo ya énergie renouvelable alors que biso de tozana moyo tozo benga penza donc Équateur sur telemi 12 heures hein ozo mona penza ke na ba era ba moyo la mama kokota zamba te na ba ere wana kokota zamba te po ba nyoka donc ba komi ko tambola donc moye lekeli bango na komo lukanzela wo ba komi ko lukanzela ko kim tala biso tozo bebisa ngo pamba alors que gouvernement akoki ko luka bandeko o ba koki ko ya ko investir awa po na ba saila biso courant wana énergie renouvelable ba tia ba panneau ba saila biso musala wana na okaka société moke yakawa il fallait ça musala ngo ya énergie renouvelable mais mona sike kenate yango moni awa lelo pona ba misala il faut pas ko pengla ngo makama misala mama emploi ya ba jeune exacté climat des affaires makama nyonso ebele mais maman makama wana nyonso oyebi député azali mutu oyo akopesa exécutif mayele plainte ya population député mutu akopesa exécutif po asala yango mpe soki exécutif asali yango te député interpellé ye mais c'est comme ça yeba kopona Kona papa boketu ite fele Patrick c'est maman lere kako bokoma kuna même nga mama de oyo na komona oni susu te po le musuna na proposition moko mona pesa maman yoko okima media neni parce que media yende muntu aza ko panza sango ko loba mayo biso tozana ngona kati ya motema soko kimi media mais omi bomi ebele bakima biso oui mais tout n'a pas aussi nini bakoma lelo ba regretter azo besu ndenga bozonga te donc pour dire maman que climat des affaires est singili kozala malamu ezala te que mutu ko investir yo bandi ko senga e part d'action alors ko pesa te infranté yo senga part d'action nini ya ye ko pesa dinu musala aye wa po pesa ba jeune musala tala ba université tozana bango bakoma lelo mona ko wana zoteka ba cigarette ye wana za mo cabine. Mais c'est difficile. Toi, bala, toi, star, à coca, coca, le roi malamu. Au lieu que nous sommes investir, crédit, on a un FPI, non, on peut ça. Qui va te donner un crédit? Hein? Mais on va dire, maman est belle, tout le monde, tout le monde, va foutre à rater. Et belle, mais tout le monde qui a une liste, est belle, va publier la liste, quand on se soit, dans moment où on va publier la liste, il y a des gens qui ont un crédit, va foutre à rater. Mais banane, il faut aller à combo. Il y a banane. C'est ali motologo la ngaite. Baka matanga ba opesa un crédit. Il y a un moment, il faut combattre tout ça. Il faut combattre makamboana. Moi, na mosala, azako luka, c'est vrai. Parce que les Alindengo ba Belge ba format qui biso ya ko luka musala aussi si que là c'est il faut luka musala nzokande ba formation mususu ben siti lokola ya ba lokola ba IEC wana hein ezali ko former mingi batu ba ko kusala ba projet IEC nenga zo former wana kusala projet aussi si lelo kusala projet ya malamu oyo bailler de fonds bako étudier pour te ba pesa yo za la seconde créateur d'emploi au lieu yo bandaka ko sala katango nyoto j'ai l'honneur yo comme créateur d'emploi tala o ezali vocation par exemple la un exemple ya bana lokola ya IEC lelo komi haute école supérieure ils sont IECT mais alors formation au bazar au pesa bango ezali wana mais surtout zoluka musala c'est tout simplement parce que tant on se souper to yebité mais quand on se souper moi vous avez na accès na ba crédité
Mais paix, misala paix, égalité. Misala égalité. Combien de bateaux baza au Kenya na retraite pour être jeune moi là ne pas remplacer ba. Combien? Mon qui dernièrement ba ba te belé ba ke retraite mais nazo mona ga ba te belé pe baza pe ba NDI. Hein? Ba nouvelle unité mais ba bi ke ba te belé ba ke mais bon ba nouvelle unité pourquoi baza ka ko démérer. Mais bozo bango. Bozo ba nouvelle unité wana baba na musala ba sala l'état musala malamu ba non payé. Kuzo bango parce que baba na kusala musala ba sala musala malamu. Bino bozi ba nouvelle unité to mona rawana bazaka ko telengana mais bozo tinda bango ba nouvelle unité bozo tinda bango bazaka ko kende mais azana tikete mais bolinga ya mikolo nyonso na musala mais avec quel transport? Une chose est son contraire bolinga ya musala mikolo nyonso mais bozo pesa pe transport aza pe na lifuta te mais si rotina ni bozo ki botia bafana ndako papa boketu na moni. Mais non, maman, il faut dire la vérité. Biso na bilenge ya mwinda toujours si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Donc pour dire maman que problème ya mai. Mai hormona aujourd'hui ko la bilamba boye pas manyo sekei bilamba nyo c'est obi ke ba chemise mutu neti ya pembe lingaka teke evanda na savon la kati allez et comme ko sala ba couleur ya jaune comme ko baby c'est lamba po nini maekei brusquement ba annonça quitté alors mon ati ko bi metodo na butu to peta musu sera lobby mai ezali eloko o ezali ya mutuya toilette mai salle de bain, maï. Makamunyo son il faut maï. Mais si vous avez maï exalté. Kolamba, maï. Komela, maï. Avant, Mikolo n'est pas comme na moyo à makasi. Ils ont 50 ans, nous sommes comme la maï. Côté Wanape, Régis des oies, c'est le côté là, on peut malam. Oh, à Sinel, le coup de Wanate, tout le barali sous-souté. Naoki Mikolo, Bazar, le Bakebawa, au Tia, compteur, n'a habité sur les compteur prépayé, Naoka qui bawa au Tia, compteur, mais vous avez le malam. Parce que yo tant mususu sinel ato ke voyage ato sali 1 mois 2 mois tant ya okuta fakiri wana ezali alors ko kanga nda kuno na fungola ozomona o kanga nda kuno na fungola mama mais fakiri edimi pour dire que tout le monde a système ya forfait tout le monde a système ya forfait moto na moto akoma ko gérer courant ye moko obi so mta gérer courant akobanga akolinga ta mwinde pelate kala tango batu bazalaki na ba compteur mama Abi que sinela ka ko prélever index pour na réduction ya courant ya monter ezala o ya ko futa ba minda nyonso baza ko bomango et puis ils a ko aider personnel pour être ba pareil na ezala chauffer te ezala pas à tout moment chauffer donc c'est ça oh biso toza ko loba donc makambo tozo loba mama yango wana donc on a ko lobela makamba logement le roi na lobaki ko lobela makamba transport au moni lelo transport donc il faut tout le bela on peut moi manquer makamba transport maman parce que transport lelo baza ko tia prix ndenge balingi oh kaka 300 francs ou bien 300 la cuisine 3000 na ba course oyo biso nyoso to yebaki ke eko ko zala tant sur 1000 francs donc ba transporteur baza ko tia prix na bango ndenge balingi. Et ça c'est mati, ba mati sikaka 250. Et ça là qui na 3000, ba comme si on 3250 francs congolais. Al, bango ba mati c'est on a 500 francs. C'est-à-dire que na yo mutu moko ozo futa le double ya augmentation. Transport de ba mati c'est on kaka na 250, mais yo bazo futi ça yo 2 fois. Ya montawana. Yo mutu moko kaka. Dis-moi ça gagne combien? Si vous avez gagné combien? Mais Sengel Nanani, nous avons des responsables de la ville. Hein? Nous avons des responsables de la ville, je ne cite pas de nom. Nous avons des responsables. Oh, il ne faut pas veiller. Si vraiment ces responsables-là aiment la population, ceux qui pensent à la population, mais Moussala Yawana, qu'on veille nango. Est-ce que Oyebi ke ba électeurs rebelles zande basi bango nde moto baza 52% lilobani nous en avons pona bango
Voilà, liloba nanga et pas ba maman. Ba maman bisika nyonso bozali kolanda ngai. Papa Bokechu, Ité Félé, Patrick, P. le roi Naba numéro nanga 771 na national, P. 194 na provincial ya Kalamu, naza ko yebisa bino boy. Bino bozali bato bakumbaka biso. Bino nde boza ko bota biso. Bozo bota biso difficile, mais peut-être des fois pe mbongo ezali te. Ko bokola bana kolia. Yango ifongai na kende ko bundela bino na parlement. Oyo nyonso basalaka bino. Bino bebo dénoncer yango. Il faut dénoncer yango mama. Soko po bino boza ko dénoncer yango te to koyeba ndenge nini. Ba dénoncer ba sofaka muntu ba edaka muntu oyo alobi. Ba biso ko moni ndoki belela. Soko moni ndoki belela. Il faut ko dénoncer. Ko dénoncer ba binyoso bazali ko sala. Ezala na kati ya ndako. Na lobela kiawa fermicide. Et monsieur comme une souga. Voilà, donc yangwana na yebisi bino ba maman dénoncer ma bé, omoni ma bé loba. Na ezala na musala, ezala na libala, ezala na balabala, ezala na nzela, dénoncer yango. Merci beaucoup papa Patrick Boketu Ité Félé oyo bongo azali candidat na funa pe na provincial azali bongo na Kalamu papa na biso alobi ba mama omoni mabe belela kobombaka mabe te mwasi ye moko ifasa nini atelema nazana mingi ya koloba na bino te na pesi kaka merci beaucoup na papa Patrick ndenge andimi invitation na biso lisusu lelo ba mama botelema kaka bolala pongi te na kopesa lisusu merci ebele na JBK na pesi merci l'équipe technique ya Canal King Télévision auto zalaki bongo na Veamba tapé Takidi sans oublier Guy Poutou bae basali nyonso bolanda ndenge bolandi biso lelo nde tokutai na bino vendredi prochain bobo sanate ba émission sa Canal King ezalaka bongo sur YouTube Télé Vérité Canal King soko koti na YouTube komona ba émission Canal King nyonso. Merci beaucoup na ba baso balanda biso lelo. Tokokutana vendredi prochain à 17h.